Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Non. Nabandai qu'on s'intéresser na makambo ya Grace Mbizi te. Pona bato ba ebite, Grace Mbizi azape kaka, bon, chroniqueuse, influenceuse nde bat balinga to le babaza mais pona nga zane ka chroniqueuse, ayane ka na réseaux sociaux na ba délire na ye mais a tambisaka pe chaîne moko ya munene na bosani kombo ya chaîne yango, uso tebi Grace mwa kala en tout cas omeli pena na réseaux sociaux. Ba jour elekaki toyokaki ki mama na ye akufaki mais sûreté ezalaki te parce que on n'a pas vu ndenge ezalaka mwa ba vidéo ndenge esurkilaka o matanga ba Grace bobobo et puis curieusement atie communiqué na page na ye officielle te ekreaki badoute ebele mais lelo nalobi te nameka na kolanda live po abaki après ndenge bakundi mama ya bango aoleka na live apesa explication na ye. Bon, nayebi te so engane muna comprendre te mais na linga ebo apprécier. Elle se contredit, elle dit des vérités, mais franchement, Grace, non. Si elle ne se culpabilise pas, c'est que Azara humain te. Pour ça, Azara humain, a aussi culpabiliser ma case. Na boy ko sa ba commentaire, pour na pesa bino indice ni za na kata vidéo, o mena ko linga bo landango. Pour pesa nga appréciation na bino na ba commentaire ba Brazzaville nyo soane la NG officiel ba bonjour na bino bo pesa nga avis na bino na makambo ça ne se fait pas, ce n'est pas comme ça. Les parents ça s'honore, peu importe azamtaro soso ou non yo zalamtaro soso ou pas, les parents ça s'honore. Na boeza vraiment pas si. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Ça veut dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche notification, aimez la vidéo, commentez, partagez. Je suis disponible pour le contrat de promotion publicité et tous vos problèmes de chaîne YouTube. Copyright Strat, Community Strat, je suis disponible. Suivez la vidéo, on se retrouve dans les commentaires. Suivez. C'est ok. Voilà. Yeah. Nga pas nga polémique ezala raté, na linga pe ko finga te so mutayo finga ba kitsaye, tozo linga to comprendre. Première question nga Grace Mbizi. Mama akufaki to mama akufaki te. Parmi tout tapoter s'il vous plaît, tout tapoter. Première question na ngwana. Si ça va tout tapoter go et calculer. Vous tapoter vous partager. Première question, eza Grace Mbizi. C'est vrai mama akufaki ou bien mama akufaki te? Première question dans le monde. Mais regarde déjà dans le baki les premiers jours. Dans le baki que maman koufi. Mais il faut pas nous le bango tous les jours. Donc premier jour dans le baki que maman koufi. Non le bango tous les jours que maman koufi, tous les jours que maman koufi. Non le neka dans le baki premier jour maman koufi. Donc il le lopeka maman za okufa. OK. Merci beaucoup Grace Mbizi. Est-ce que Lelo Grace Mbizi est fier na ye qui a kundi maman avec honneur? Une très bonne question. Nga déjà il faut pas tout bayeba et pas ya maman nanga na bana na nyo surtout azaka na mwana moko azana potonga azana mwana o asima par exemple 50 000 euros ezakanga. D'accord, nzamba pambola peut-être bana nyoso touté, nzamba pambola oyo ya moni a pambola mi balé deux personnes, ako pambola pe batu nyoso touté na libota maman na biso, c'est normal. Donc, ngai nazaki na ngaki na kende Brazzaville. Nga pona kende Congo, nga boss abeda show, jo maman na nga kufi, abenga po basa la nga billet. Abengi kilo valobi boss alobi position. Nga pona kende Congo. Bon, ça veut dire déjà le bac c'est comment. PDG Willet Toka le premier jour à Tuninga, c'est comment. Malgré accident, maman n'est pas Koufaki le lendemain. Je ne pouvais plus aller. Moi, je ne peux pas aller. Na des personnes je sais pas, na matanga, mais nga so na ke braza na ebi place nga na lalaka. Grâce on eza question répondre nga na question nga te wono ke na. Nga ifele nga ina kende pour na juger ce qui maman kundami bien ou pas. Nga naza sur place te nga na poto. Ce qui m'a payé c'est par exemple so mlanga cercle à 2000. Mais ba ko escroquer nga
C'est clair. Une question, s'il te plaît. Est-ce que Je ne peux pas te répondre que maman kundami bien ou pas. Pour moi, na rolobano que akundami n'est pas bien. Na komona. Parce que nga tellement moi na mona ka peut-être mabé. Pourquoi je veux le dire? Parce que je ne suis pas sur place. Parce que na mbongo no so tunga la zui. Nga na ngata na 1 euro na ndaku na ngate. Na ko zo ata trousse na ngabo moni mbongo ezate. Donc mbongo no so tunga zaki na mbongo no so tout. Oh, quand on a zui, il y a 1000 visas, 2000 euros. On est na tient na poche. Mais bambongo ya boss choisi ma tata. Bambongo ya Martin Bakole na futa ki sale. Bambongo ya Théo Zambota Congo. Bambongo ya maman Grâce Maria Bebonja Congo. Bambongo ya bakombeko ya Eke Congo. Quoi? Eke Congo, nganet na fani boy, na posa mbongo te, na projet nini, na osani na mbongo. Na projet te. Deuxième question. Depuis ngai na osani nini na mbongo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la présidente. Na une question. Ndengo zo mona nga boye na osa live. Est-ce que tu es sûr que na ozange loko, na ndako kano, na bijou tamba ba bijou, ezati ba bijou ba balata mike na banzoto. Te nga na ba bijou ya minene, ya ba 5000 balles. Merci. Balata kitoko, na voiture à plus de 30 000 euros. Eza garé awa. Merci, toi avancé. Merci. Parce que au convert que ngate d'abord na question wana, mais to leki. Deuxième. Ke na lobi mbongo eke Congo. Ngana mbongo ka ya 1000 visa, mbongo ngo pe ya 1000 visa à 2000 euros et sili. Merci beaucoup. Mais mbongo ba ya choisi ma tata. Tango kaka mbongo ye mbala moko eke transfert. Merci transfert, beaucoup. Kuna. Merci beaucoup. Deuxième question. Kuna bosomba lopango. Ngana na balé. Grâce, Zéla, pardon, s'il te plaît. Batouba Olanda Bichebele, vous a suivi. Et grâce Mbisi. Prends le papier, je vais te montrer. Oui. Grâce Mbisi. Ngana na un peu au père de papa nanga. Est-ce que mais dans le bien, pardon. C'est là président, pardon. Ils ont les kelanga pe mom ke c'est là président. Pardon. Nangana tuna. Eroki mate, c'est là nangana tuna. Pour moi na bano yeba te ke Nazara Star. Tango ndeka mama nanganda kufi. Non ke ne pas copine nanga ivoiré non mona penda copine nanga ba ivoiré ba olobela makamba mama nanga. Ma batu nyonso tu kaka siges na batu bakufaki kaka makamba Grâce Mbisi. Mais je te jure tellement nazaka simple. Na bano yeba te ke ngai na koko sala pe na mama na ngai. Merci beaucoup. On a posé question pardon c'est Grâce s'il te plaît. Ça va poser une question pour répondre. Grâce Mbisi. La batouba la biso ebele ba responsable bazar ba tebele ba konzi batala la biso et puis na ba tumso ba uti musala ba maman ba otala biso ba na posa ba yeba. Grâce Mbisi deuxième question. Grâce Mbisi okufeli mama na yo oya poti yo oya moni pasi loba ko kai kolongola zemi. Grâce Mbisi yo lelisa ki okanisinga papa na lobaki Grâce Mbisi soki vraiment maman kufi les là to kuna maman avec honneur soko zoko ça faut senga communauté na biso mobimba faut senga biso pardon soko ko mais attends s'il te plaît on est là na lobby bien soki dans un précisé na conditionnel dans a 12 ans na sali na réseaux sociaux c'est là s'il vous plaît na c'est c'est ça lobby te kokosi mais lobby te qui okosi mais na sali pas ba on a peut-être na les réseaux sociaux lelo hein va appeler 12 ans non il y a lobby te kokosi mais à dossier yeah tikoyo bato ba olanda biso Grâce Mbisi ufeli mama botiyo yo za na matanga papa na pa kufa ki faut boloba api bobo c'est la papa tikoyo na maman mais na tebinora na s'il vous plaît bon la paix papa qui misanga te wana stratégie qui misanga te loba na yo Grâce Mbisi okufeli mama star pas même un mois image au Grâce Mbisi azo pesa biso boy si na réseaux sociaux est-ce que muto ozo convaincre batu que maman vraiment kufi Grâce Mbisi muta kufeli maman oya boti attends s'il te plaît est-ce que na bandi ba émission à YouTube zela s'il vous plaît zana si so loba na yo OK muta kufeli maman muta uti kokunda maman OK pas même 2 semaines pas même 3 semaines pas même 1 mois 2 mois 3 mois
mais directement aux ongi na ba réseaux sociaux. Maintenant, sœur Eunice Manyanga, maman na Koufi, neto sur la boue, même pas une semaine, aye poto, a obéta na musique, na ba église, azo yemba, zo sala boue, sœur Eunice a mata avian. Maman Koufi, même pas une semaine. Yaye bolobité. Je vais te répondre. Attends, s'il te plaît. N'a personne de différence à Yona Inis. N'a personne de différence. Différence, c'est ça. Pour moi, être humain, être humain. C'est la protéger, moi, mon qui est-ce que possible sa réponse. Si ça idée n'a pas côté de ses Inis. Donc, maman Inis, c'est ça, maman Botiete. Et ça, ma camote que yete, azam mutu, maman ne azana am netting, maman nanga. Voilà. Au moins, les réseaux sociaux, na sala ka musala mundele te omoni la formation na zonga la formation nanga jo mama nanga kufi na ke formation pona bandaki nanga pete na bandaki te na bise bango bozong sa mbongo nanga mama nanga kufi balobaki nanga eloko moko y a pas ta maman elle est décédée y a pas de problème ozo sa ba cours na ndaku olela mama no na ndaku osali ba cours pe na ndaku ozo banda formation na classe le 2 avril ça veut dire que mundele tant on a vu ces mamans dans la couffée étaliété à bon rembourser parce que les informations déjà consommées déjà va passer un programme déjà tout étali bangoté bref na zongi maintenant na ndenge nanga grâce comme mélanger ma kamtene ma kambolo kati musala ta na lobi formation comme sala so que na ke musala mundele bakoboya te bakoloba na s'il vous plaît grâce tozana poto ba pesa ka mutu. Soko salaka, aux un contrat du travail compté déterminé, bah pesa mutu 3 jours na poto. Soko salaka, on a le maman n'a pas couffé, ça fait 3 jours déjà. Mais si ko yozo lo baba zom c'est le manque d'explication, c'est un peu flou. Mais quand on expliquer batou, très bien ba comprendre makamuni no zolo. C'est là, tikilanga tant katina loba, tikilanga. C'est là s'il vous plaît. Ah, ngana okite. Na le boye, c'est là ngana loba, peut-être ngana loba trop rapide. Dans un problème à compréhension. La compréhension raté na loba trop rapide. C'est là na loba na malembe. Na le biboye. Jour maman nanga kufaki na kenaki na formation nanga bozongisa mbongo nanga mama nanga kufi na ozana mutute na sala na tanga na ndaku bozongisa mbongo na pona ba ke sunganga na zwa sal premier jour mama kufaki bango balebi na ngai imaginez ozana musala mundele okoloba te ke une semaine ova na ndaku na yo bien boybo tetete biso to ozongisa mbongo te boya que aux hommes ça bon non ça va cours nandako le 2 non que na bandi formation na classe donc c'est pour te dire que na mundele so koza na CDI so koza na contrat normal net nga de fois na sala musala normal ba oloba ke mama kufi 1 jour 2 jours 3e jour zonga musala voilà maintenant yo lobi na zongi réseaux sociaux je vais t'informer na bandi ko sala émission à YouTube té déjà première des choses et puis ngai na sala na réseaux sociaux voilà. Yo yebite que peut-être nazam piaka ou bien nazam boyo ou bien nous bien na vivre na réseaux sociaux il faut ngana sala na réseaux sociaux c'est ma vie réseaux sociaux na leli mama na sali onga fele na sala sœur Eunice a leli mama aye poto bolobite ngape na leli mama na ye musala nanga na zwambongo ngai voiture nanga eza sport tous les jours faut na tchaka carburant sur son terreau donc il faut na sala na sala kana mundele te na sala kapi réseaux sociaux il faut na sala na réseaux sociaux il faut na apparaître il faut na sala na réseaux sociaux réseaux sociaux c'est ma vie réseaux sociaux c'est moi réseaux sociaux je ne peux pas c'est mon travail mon taf nga sala kinibati s'il te plaît Zela Mouké, pardon. Ton succès. Ngana poto awa. So na ebisio na choqué. C'est pas facile. On m'a dit que na boye. Na zo kende 2 ans na sala rapporter na mobile ondima. Grâce Zela pardon. C'est là nan. Pour na choqué yo place ngana zo mbongo na réseaux sociaux, il faut na apparaître. So ngana ebisio ke na sauter Bible devant bateau. Na oke na nga penza 2 ans na oke na 2 ans ça la rapporté donc nga na zo mbongo na mibali te na zo mbongo na apparaître boye vous comprenez na apparaître boye na zumbo bon grâce Zela s'il te plaît pardon si c'est un rapport ça va juste 2 minutes s'il vous plaît pardon 2 minutes car grâce j'espère que succès a tenu ma question mobo ou est un peu clé dans le sens que non pour ça la lavité qui pour ngana comprendre mais tant tout pour ça comprendre non. C'est pour que toute la communauté va comprendre l'origine et le salam. Dans le sens
ce n'est pas que non, il y a Rolobata Moussoumaramou, beaucoup convaincre et battre surtout dans Malamoko. Nous avons tous les Congolais, nous avons Betoyebi. Pour convaincre Batou, la réalité des choses, il faut y la bango, Maramou, ils ont la kissa, qui non réellement, même si il n'y a pas le corps, mais ils ont un signe, où il a ça, qui non réellement, qui non, maman a confié, il y a solo. Pourquoi? Parce que Batou Moussou n'a mal le baboui, Baotika l'ondimote. Mais je ne veux pas me justifier. Au moins, les Cambodgiens qui déjà banda, je l'ai vu la salle qui live. Pour moi, je pense à autre chose parce que Internet, bakozwa matière. Zanassi, ça juste. Là, on gagne le côté. Zanassi, ça idée. Maman, la côte combien na YouTube. C'est bon, Zanassi, ça a idée. Zanassi, ça a idée, s'il te plaît. Voilà, on gagne le côté. Là, na YouTube. Zanassi, ça m'a bien. Tant que Koufaka, tout le monde a un art de décès, ils ont là. Je comprends. Mais si on a une preuve, où ils convainquent que non, il y a réel qui est maman Koufi. Vous comprenez? Maintenant, je ne peux pas publier ça dans le sens qu'il y a une autorisation à la télé. Vous comprenez? Maintenant, quitte maintenant à toi, et tant qu'il y a une motosa mukolo maman. Dans le sens que tout le monde a reçu mon takoufi, dans l'art de décès ali, tant que non, au moins que non, corps, bien tant que si numéro boyé, ma photo P et BMBP, j'espère que si c'est dans Internet, c'est les caranangos, qui va gagner tant que si mon photo, bâtiment, image, car tant que sur les anangos, il y a vraiment pas trop grave. Mais tant que sur image, moi, peut-être que pour affecter compte nayo. Mais où ils ont là qui s'accordent que non, on a ba ndeko balanda rayo, ba fan au balinga rayo, ba to ba sepela ranayo, ba longwa, un peu na ba doute moi mouki quelque part ba zo compter là yo. Maintenant, bah c'est la live non ça la na Karine. Ok. Voilà. One is a live non ça la na Karine. Donc on a kaka, ba to ba otala kaka. Likolo ba komi parce que nga pe fona protéger na lingite ke net par exemple ba tunenga ba kundi maman non na cimetière nini. J'ai fait exprès. Parce que tant on peut abinoka à place bakundi maman nanga, je te jure et comme elle sous ma kamba milai. Ba okende sous kuna, bota la place bakundi maman na salité. Azie astambola na voiture à cher, bota la boye. Donc azate, maman na kufa kite, bota la biso et comme mi ben na piqué. Grâce, est-ce que si la sous le lote dans la sous na kimiate. La mona na boye ko pesa ba repère. Grâce, c'est la. Je ne veux pas. Grâce, s'il te plaît. Mataki vidéo ya matanga oyebi ba finginga o mais yo zana mbongo tala place maman no afandaka est-ce que moi j'ai dit maman na afanda kuna to ezaika place ba olela maman grâce c'est là ka bango bako ba yebite kongola yebite likamba lingi kongola yebite c'est là s'il te plaît grâce c'est là yomo auto loba que non aux stars vous comprendre mutu ba lingi star veut dire que dans la vie privée te ngai na commission matanga maman matanga mama na komi na omote na la voiture na ngate na komi na vie privée tango bibengi na ki na star veut dire que il a le logo bloqué et pas na il bat omoni matanga mama to c'est que na zana ni série pesa na 1 minute s'il te plaît na s'exprimer omoni na matanga mama et pesa na d'abord un maïle na 9 jours na sali ya concentration na ndako, ça m'a permis de voir, de comprendre, de réfléchir autrement. Na moni makambe belé na misunanga. Tu comprends? Et te inge belé, ba pasteur babano ya na ndako nanga presque tous les jours, pasteur Carlos Walesa, bazo te yanga. Na comprendre que non, makambo mosusu, il faut na bomba kananga. Parce que mutu moko abenga inga lelo alobi nanga, grâce, kende na maison, il y a ce qui arrange, ne ba lo ba ce qui range. Loba ke na on ma voiture à 0 kilométrage. Kongola on dit mayote. Kongola on dit mayote. Donc yo surtout ya yo eza lokuta eza vrai. Je ne pas me justifier. Na pe sa place ba kundi maman nanga ata bino moko. Après boke le sokuna boko critiquer muta kufi. Après boke critiquer que bote la place baleli maman na ye. Mais en fait je vous cherchez quoi en fait? Maman ya nani? Maman ngo na tout na question maman na bisno to ya ngai. Bino boko lingende ngana lingaka ye. Aza maman biso nyoso grâce mbisi. Est-ce que bino boko linga maman ngo koleka nga te? Aza maman na biso aboti ya. Aza maman wana aza maman. Boss na ko lakso baria. Omoni na mwa kaka. Pona maman na nga na mwana ko maka na 400 €.
Wanaka 400 euros kana lobby. Tous les mois que Dieu a créé. Maman nanga na koma na 400. Na 400 wana ozimbonga ndako. Ozimbonga mwana musala. Ozimbonga courant. Mbonga mai, connexion kolia. Chaque fin du mois. Na koma na 400. Maintenant on a ça la dépense wana na 400 euros par mois. Na mona mbonga batuta. Mbonga batu za rata. Et c'est la raté. Maintenant maman ngo akufite kasi gloire à Dieu. Maman nanga. C'est maman. Bino pe ba maman na bino ba kufa. Ceux qui ba osa succès boye. Ceux qui ba kolobela ngope. Ba maman na bino ba kufa. Ceux qui ba kolobela ya ngope. Ceux qui fa la pe kangi actualité. C'est bon. Grâce Zela succès tout. Maman na yo pe akufa. Akanga batu ba. Non moi grâce s'il te plaît. Quitte non moi pardon. Maman ngobino bako linge ko le kanga maman nanga. Yanga maman. Mais ça n'est pas encore ça pour netina sala na bongo net. Là s'il te plaît. Tout ça la live moi. Respecte batuko. Non s'il te plaît. Pas mais atenebi qui aux la show ko to. Non, mais ne bako lobake na sai bongo pona mbongo ya batu. Non, mutalobi bongo azate. Tolinga sko ki yonde mutu o convaincre oeza. Mais non. Vous voyez? Oh, non, parce que comment vous pouvez faire un bon assemble voiture? Non, on n'a pas besoin de ça. Il faut livrer une voiture. 2 jours avant maman Koufa, tu les gens n'ont sa voiture en moté. C'est bon, c'est là, s'il te plaît, grâce c'est là. On a un problème au grâce. Au moins une voiture est là. Yo, problème on a un problème. Non, s'il vous plaît. À cause de maman n'a couffé, et ça très important pour Nanga. Gérer grâce, n'est pas facile. Na bomi maman pour na somba range. Oh, bolingi bo kimango pourquoi? Voilà, merci. Ma lo boti ko kimango? OK, tozo zo. Na bomi na bomi maman pour na somba range. Et ça bongo te? OK, tozo zo ngana ozo. Mais dans la tourne bino na la sabino voiture ngana kumbaka. Et les qui range 2 fois. C'est bon, pas de problème. Non, to ça na voiture. Bango balobi ke na bomi maman pour na voiture range. Mais range le côté congolais soka yoki kalikambo kombo azoba range a mona ngo range à 10 000 euros boyebeza kana France awa range à 10 000 euros donc mbongo na somba ki bandaku biloko na nga ya sika na ndaku na zui yango kana sombi range à 10 000 grâce est-ce que c'est ça congolais range voilà tambola na ba Audi TT ba BMW 74 na boma maman na ngate grâce c'est là bien normal na boma maman na ngate na somba ba Audi TT 2 fois na Paris na boma maman te grâce bien normal s'il te plaît bien normal s'il te plaît c'est méchant mais là range c'est quoi grâce biso na succès to lubino c'est méchant mais tu vas pas permettre ngana la sabango voiture ngana kumbaka na la kisaka bango voiture nanga non ba longola idée arrange ba longola ka idée na ba kongola longola ka idée arrange ngana mnayebisa batoke na lina somba arrange ngana lobaka ngwe pa nani aya koloba abimisa audio na ken arrange wapi c'est retourna grâce ces questions tika c'est ça tout nous s'il te plaît grâce na roko toutes nos questions na toi avancer mais bino bobosani ke bango ta balobi ke na ko ya wana grâce to ya wana na voiture wana bolo bango te pourquoi ba ya wana grâce to ya wana question yo sokoti ke la biso tato poser question répondre OK donc to koma sona ke bango balobi tango na somba ba kotite na boma mutu te na somba ba beya wana na tomate et bon to comment to que ça avantage ngala lingaki otika to poser question o répondre pourtant to ko na mais bo bosa ke bango balobi na bomi mama pona range yo zotika la biso tante OK merci beaucoup tapotez live s'il vous plaît mes amis tozana grâce Mbisi la sexy l'homme la fille du moment grâce Mbisi tango makambo nyonso eleki na toile batu baye côté musuba lo ba maman akufite batu ba sa ba témoignage oh ba batango ba sa ba tama ba ndeko na nga propre grâce Zela s'il te plaît Zela succès so bandi boye vous savez mission la passé te yo polo baba na maman no ba lobi ke boye batu moi Zela na c'est ça yo za la monde à réseaux sociaux yo sur la makamba batu s'il vous plaît Zela na la c'est ça batu ba loba pona nga
Zela siko ngaso na sisi question nanga après yo siko lobi. OK, loba kaswe loba. Tika ngavuma na sisa question après. Loba OK. Ovandi awa toki mama na biso akufi biso tutolela ki grâce mbisa aleli biso sala biso passe. Mama star. Voilà. Batu baye koloba oh mama kufite ba émission bande kezongi mais batu basenga ki mutu oyo akokaki kokata hémorragie wana tout c'est grâce mbisi aye la biso vérité ya liwa ya mama po makambo wana esila. Ta mususu yo na copine ya kilelo quoi. Te ya kilelo te copine nga Karine Mokonzi copine nga. Karine Mokonzi ya kilelo. Ya wana ba kokate. Merci beaucoup. Mata mafuta. Ya kilelo te pardon. Tika nga na sisa. Copine nga kaka. Tika nga na sisa. Tika nga na sisa. Mama na Arieta. Oui, ya kilelo, mama na Arieta ya kilelo. Copine nga. OK. Merci beaucoup. Grâce à anti-stress pardon. Papa, grâce mbisi oyaki kaka la ba preuve ba moko kati ba hémorragie otiki okunda mama no na respect ba tutu ba respecter mama no polémique wana c'est la pourquoi ça la kamoto. Au moni déjà matanga te bango ba komisa ngo déjà buzz. Voilà, je te jure, c'est Karine aloba vérité. Karine en mata. Karine soko en mata même na live oyo a mata. Nala bano tous les jours non les pères Karine alingi na resu makamba matango te eza trop blessé ya trop makasi na koka sauter e katana ese Karine moto doze nga ekosila nango zala kan e na bano kuka na resu beza ngote na moni ko batu ba komisa donc ezaki base te batu ba M23 parce que mais oui batu ba komisa ngo buzz tina ba ivoirien nga non kene pas copine nga. Non, moi, la copine a la live, il y a chaîne, il y a YouTube et il y a Internet, il y a Mounene, Baolo Belangaï, n'a pas la handicap, boy. C'est question de Zakinine, parce que nous avons comme si c'est grâce à nous. Question de Zakinine. Merci, c'est la question, mais il y a une question. Donc, n'a la banaï ko le lakai pa Karine, n'a pas fait sa matière té. Parce que n'a banaï ko mona soki na yé, M23, ba yé. N'a banaï mona rason na sali boye, ba M23 ba yé. Il y a un moment où on est fatigué. J'ai dit, je ne veux plus donner matière. Je ne veux plus dire quelque chose. Maman Akoufa te, gloire à Dieu. Ngai na lembi na ngai makamba matango na komo ka mutu pasi. Ba omone na sala 3 jours. Président, 3 jours moto esala ngaka pasi. 3 jours. Karine a témoin. 3 jours. Mutu esala ngaka passe na koka kiteze e koma que la mama ya Fati beto mutakufi e koma la ki do omoni do na bano koka te on so ba appel na ba ministre ba obenga e koma e ka to aka ngana Karine to aka na ba conférence Karine a kontinga koloba ko samba na oli ate mutu ka passe 3 jours. Na lobi na Karine, j'en ai marre, j'arrive, je ne veux plus boti kanga, matange za huis clos, matange za na kimia na silence, na lingi na soute na okokate. Karine peut kuna ba live et Mati, M23 peut kuna pe ba live et comme guerre. Guerre na bano koka soute na lo ba vérité. Na senga ki abondo batika, je ne veux plus. Yangwana ngaki na susko pe sa matière te na bendi na nzoto nanga. Makambe salami na famille et ya salama na réseaux sociaux o salami na famille et ya na réseaux sociaux o salami na famille et ya na réseaux sociaux mais grâce ce qui peut battre ba comme koloba bongo parce que yo lobaki même Karine a lobaki pe na ba live na lobaki makamba billet o lobi makamba billet 3 fois ba sombelo billet oh ozanga kimbonga ko somba billet c'est ça aussi ba biloko non na limaki na omoni pourquoi na zela na ça permettez que ngana poser ko question pour natike le temps répondre soko zo ambrienga ozo changer ba ciseaux mélanger trop et que bien te pour battre bolanda biso likamba billet olobaki likamba billet wana olobaki oko soki oza soki na aéroport o changer billet c'était na lobaki makama aéroport s'il te plaît non Koko c'est la makambo non nazaki na aéroport jour nini non Zela pardon te Koko c'est la makambo te ba ko selinga ina bano loba te awa nazo loba muta ko selinga likambo na ye na lobby Koko c'est la makambo aéroport s'il te plaît avec tout le respect voilà ngai nazala jamais na aéroport voilà
On a posé une question, ce que les abongotés, mais loba, oh, c'est réel. Beaucoup de ça, comme loba, bazol, mutula, loba, makambu na ye. Après, c'est pas bon. Grâce. Grâce. Oui. Grâce. Au moins succès, ils ont que non, à toutes nos questions, ou qu'ils ont propre volonté, non. Ils ont des questions où ils payent. C'est pour cela que et c'est normal. Là, je comprends que tout le monde... Mais ça qui question, c'est ça le problème. Grâce, ils ont nous poser. Ce qui question, c'est que les papa, ça va, mais question à se poser parce que il faut te poser la question concernant l'Iwa maman. Ngakutu makamba mituka makambo bambongo bapesa ke bango balobi makamba mituka bango balobi babosani ke ngala somba ba oji tete congolais liboso na Paris somba oji tete mwana mwasi abana Belgique tabu fatu babosani na boma mutute na somba BMW Z4 na Paris celle congolaise atambola na BM na Paris na boma mutute raja 10 000 sona zuka Fongons le micro. Grâce, Zéla n'en a si ça. Pardon, s'il te plaît. Grâce, toi, on a pour ça explication. Au lieu de des trucs et pas bateau, baloba qui boue. C'est mieux yo moko pesa bateau bazo la nayo explication et qu'on qui peut soigner image nayo parce que aux amonto aux la visibilité. Na bateau nous sous bazaki na confiance dans tes. Il faut le papier maman n'a pas visibilité. Maman n'a au lobby. Maman nangate abakisi est-ce que aux hommes qui n'ont succès on a pour ça il y a relavé on a pour ça qui va tout bâtir il y a relavé parce qu'ayebi sujet bien il faut qu'on explique le sujet bien c'est là l'explique le sujet bien après au décortiquer c'est là c'est là na beti lo meto o batu ba beti o ngana yoki o écoute swinga makasi oui sûr ngai na bomi mama pona somba range c'est la 2 minutes après Golobano. Ngai grâce à Bomi Mama, poisson range. Congolais. Nga la Bomi Mama, poisson range. Maintenant, on a accepté nos voitures. Oh, ngai, maman n'a pas un koufi. Matang et kouti nga la voiture nini na maboko na nga. Na la ki sabino, maintenant pour comprendre maintenant ma kambo loba, eza na sens que les lobos solanga ma kamba ba voiture. Les lobos solanga makamba voiture que la bomi maman pour na son barrage. Quelle humiliation! Tout grâce la même voiture n'y autant moi. Voilà une très bonne question. Ça d'ailleurs si ba changer langage. La ça biso voiture. Ya mwana matanga ekomela kinga na zaki na mbongo te. La ki sa biso rati. La ça voiture. La te. Maman zana nini te non la kisanga te. Non la kisate mais na lobaka na munoko. Na loba c'est là la saka 4 crises ba ye ba voiture nini. La saka carte grise. Président. Oui. Likambweza yozo comprendre. Na bateau. Likambweza que grâce mise à bomi maman pour son barrage. To ki mango te to circuler ka wanati. Wana c'est important pour ça. C'est important pour nga. Parce que ngata na bandi na internet na banda na ba voiture à cher bako lo ba ngati makamba range. Omoni Evoque, Range Rover, Evoque wana Evoque. Beta na babenga ngonini côté na soma voiture Evoque yana 10 000 balles. Grâce. On se comprendre. Omoni biloko ndaku nanga. Biloko ndaku nanga l'équipe on a sombi kaka mois passé. C'est la grâce. 10 000 euros. Grâce, c'est là tout ya sika. Et l'équipe 10 000 euros. D'accord. Grâce, c'est là ndaku nanga ils sont là baki kena somba biloko ndaku te. Na ke somba Evoque. Zéla, s'il vous plaît. Congolais, bon, on a respect. C'est toi, mais bango balobi ba bien. Bango balobi na bomi maman pona bien. Autant qui matin, c'est bon on a quitté. Bango balobi na bomi maman pona range. Bon lingo boki mango pourquoi. Tozo ya wana maintenant. C'est bon on a quitté. Bango sujet mais na lobi bango balobi nini. Na bomi maman pona nini kasi. Pona ndaku.
Toyoki, yo pesa moi la réponse na l'autre. Ba moi ba on a bonné maman ngo pona nini alors? Pona nini ka? Ils reste que malembe te grâce. Yo kabiso. Yo sabino balobi pona voiture arrange. Poso kate. C'est bon. Kasi là to koma wana. To protéger yo. Grâce. Na voiture pour protéger ngate. C'est bon, pas les. Pona la kisi ba nga voiture na ngai oh écoute nga kutu na matanga. Ba okima ba osote ba yé. C'est bon, pas de problème. Oh ya loba ki 30 000. Sexy. Mais bino bolobi na matanga na 20 000. Voiture na nga et à 30 000 euros. Bino bolobi 20 000. Nga voiture na nga 30 000 euros. Maintenant c'est quoi le rapport? C'est bon. Maman pour la voiture. Attitude na yo grâce à la attitude mutakufeli maman, c'est ça aussi. Mais nga tout na question moko na tout na 20 000 euros. Oh bango ba lo bana sur 20 000 euros. Mais dans la voiture na nga 30 000 euros. Au moins que toi si je me rete na bango. Au moins que toi si je me rete ba ko cela makabo. Grâce izela mukeza na mukepesa nga 1 minute pardon. Mais vous allez pas toquer. Pesa bisora mo ba quelque temps biso mbale na succès s'il te plaît. Nga na question mo tout nous c'est qui par la question mo tout na yo au PC. Vous en la carte grise boloba. Grâce. Tinga nga lo la na ngina yebisa yo et senga ki ozala na concentré. Tu comprends? Pour oyo kango bina bien s'il te plaît. Isaboui. Avec sa carte grise. Te nous bouger pour raison nomba mo yando 4. Là ça soit ce cas reste. Yo pour ça là ça soit ça bisoras. Mais bino ba ki mango pourquoi? Tu vois là ça bisoras là ça faut que ça passe mon témoin là ça bisoras. Oh. Là ça bisoras. Ba lo banga évoque. C'est bon là ça bisoras. Pourquoi dans la bon coin? Bino boye makamba ba voiture te boye le belanga makamba voiture. Nga na banda makana kota réseaux sociaux na voiture. C'est bon grâce là ça. Oya le belanga voiture lelo. Là ça biso. Bato sur là ba mo bito fa na poto te ya to za na poto. Mais pourquoi ba sur là makamba arrange alors? Ando maman pour na arrange. Là ça biso reste les grâce. Combien déjà? Combien la garage? Nzambe. Nga soki to kota makambo arrange nenga makambo oyo est important pour na ye. Nga po c'est important que ngai voiture. Bango balobi na ngai voiture. Ngai na kolobela ka makambo voiture. Invité na yo tout est à l'aise. Ça biso akinda la ça biso pour te longola point wana. Vous comprenez? Et longo tout bongo to zonga na masolo na biso. Bango balobi. C'est bon. Au combien na garage? Au combien na garage? Dans la Sabino matanga. Bolo ba pranga na loba. Ouais. Problème na ngezabo. Et tant que yo o loba kino ba amina yo beta musune si bande ko na yo o bozala ina bango veut dire que ba se détacher na yo directement tango mamambong et pesami et après de cela ndé bokomi ko ke mutu mutazwinga munai tu comprends par là et lo mo ngana benangi na yeba beta musune si na yebisa yo ezani pourquoi pas ba preuve oyo yo za nango qui a maman azali sous-souté. Vous comprenez? Pourquoi pas que non au tin de la kiango bandeko oyo tamsule yo benga ba M23 o bozaki na bango ensemble parce que ce n'est aux autres qui va prévenir non surtout wana au PC na maboko na bango j'espère que non balinya pe ba balukela ote be tamsule nga ba koma contre yo te ndenge yo zoloba. Vous comprenez? Parce que je ne crois pas succès. Comme tu dis que ngana yo tout un peu quand même. Voilà. Parce que bango pe baza bata maele je crois. Vous comprenez? Veut dire que pour que non tout quatre débat. Tout quatre débat. Matanga premier jour, non c'est jour. Ngai na batuna ngatu banolela ba live. C'est-à-dire que si je ne crois pas que non et maman Congo aza muta sala ba analyse ne bien. Basara et tout d'autres personnes aussi, basala maman la bango bien. Veut dire que je ne crois pas que et nous avons mon et si kamoroté que non je suis au PC bango mais tant au PC bango le bango bazaki na ngo posa au monde mo laxi biso fiche oil ya mutuka ne pour toi qui paye pas la bango au PC bango paye à DC au PC bango après mo o est tangible ndenge de la ginga je ne crois pas que bandeko wana ba roya boetam so ba comme contre je ne crois pas. Ok, na répondre question des importants. Ngai na bande lisusu premier jour, ngai ba ata Chantal Bola bangoto, ils ont compati avec moi. Premier jour, ba lela kinanga ba compatir nanga. Deuxième jour, na lobby déjà ba compatir nanga na téléphone tout ba compatir na ba live na ba nomona. Tozo lela mama tout ba olela biso tout tozaki na titi da matanga. Nga na lobby bien, matanga bongo mi fête.
ebongami rendre règlement de compte babenga yango ntango ka Karine aye matanga ebebi donc balongoli image ya premier jour ya matanga na deuxième jour balongola yango tout de suite ekomi règlement de compte Karine aye Karine abozwa Grâce Mbisi Karine akomi Karine Grâce sangani ekomi ba live eke gauche droite ekomi moto emati maintenant nga na se na ko calmer bango te bango déjà bazwi ba décision kuna pe Karine est-ce que yo question nga bien ba live nyonso tout na épinglé Karine te na kotisi Karine te na marambo na lobi ka yo komoko yango na lobi je ne mais na lobi c'est na toutes nos questions dans cela premier jour matanga ezaki bien non est-ce que vous comprenez les questions là est-ce que vous comprenez les questions là na lobi boye ceux qui ont qui ba prévo biso tozanango prévo nga na zanango na ba prévo Karine na zanango mais dans premier jour bango balelaki pourquoi so bazaki na ba preuve te bango balelaki pourquoi la première jour na deuxième jour basalaki ba live ba olela pourquoi so bazaki na ba preuve te mais tant on a baleli no premier jour bazapi ba tout ba réfléchir ba biki non deuxième jour deuxième jour baleli to boyité mais tant qui est va mo boyer et bouger bango na c'est non je ne parle pas de Karine attends Grâce je ne parle pas de Karine na lo ba marambo eza réel vous comprenez ils ont organiser na ko yani c'est pas non c'est la Grâce Grâce pourquoi vous changez tant solo là biso na bitoza mibali c'est que ce temps un peu to mais un peu au solo parce que on a bitozo discuter mais to ngale to faire comprendre batou comment est-ce que non yo aux en raison bien tant yo posant à tort vous voyez dans sens ni tant yo bi que non premier jour boleli na bango deuxième jour boleli na bango problème exact mais tant ba moni que non elo mo bo tant so ba moni elo ni sindenge zo kendele bo est-ce que parce que biso tout na bitoza na internet est-ce que logo vous à la BSD. Ok, maintenant, c'est là la réponse au cas. C'est ça. Mettons, on a un peu déjà. Moutou maman a pas na yo, a solo lina yo, a tout yo question. Grâce, est-ce que moi, ça qui non au pesanga et le romo boy qui ont prouvé que maman vraiment est à sous-souté. Maintenant, bango maintenant, premier jour, bango ba leli to leli bisotou. Deuxième jour, to leli bisotou. Basenga ki nga preuve te. So basenga ki nga y preuve. Nanga na pesa bango preuve. Maintenant c'est là Omonika a choisi Matata. Pour pesa nga 7000 € wana, c'est kazaki la preuve. D'accord? Pour kaka boss choisi Matata, a pesa nga 7000 € wana, c'est que boss azaki na preuve. Donc monta ministre de sport ya Brazzaville. Tango ya bengi ngai na pesa ye place ba ole la mama. Na pesa ki na numéro de téléphone aleki nanga na pesa écoute na numéro ya sœur nanga kolondaku papa balelaki mama na epa ya ndeko nanga na pesa na numéro ya kolondaku na pesa na adresse na ministre à sport ya Brazzaville na pesa ki ye bango maintenant ba live na bango tanga na moni 3e jour live à Saratola ya Sarah Ezakinine Karine na kepa Chantal Karine. Et ça écoute, tu vas ça va pas senga ba preuve. Nous aux autres la trop polémique mais nga ce non bi mona ba fait aux réel. Ba senga preuve non pe ça bango casse. C'est pour ça que je te dis attendez pardon pas. Na lobi ba senga kinga te. Na lingi na kosa bango makambu te. Oui, na yebi ki ba senga ki yote. Voilà, ba senga répondu. Ki ba senga ki yote. C'est là ce qu'on a beto que nous malem. Ba senga ki yote. Mais déjà la première jour, la deuxième jour, c'est impossible pour que muta sengo preuve. Pourquoi? Parce que yo mo rependo zana ozaki na c'est il y a ba émotion parce que ote ko fait la maman. Vous voyez? Ce qu'on tout nga ce qu'on est. Quand on si baba le ko zela o koma prête. Pour qui va ça nini? Qui va solana yo malamoko. Mais fallait pas solana encore. Quand ba yo solana la live awa. Ba ya na la sabango preuve alors. Parce que je ne crois pas que non yo na bango besoin un problème, je ne crois pas. Matissa Chantal kas na l'accès preuve. Aya kas. Pour sengate yo sengeli bango kas. Ba ya na pesa bango preuve. Tinga na sengeli pa congolais nyonso tout. Ba tuni so ba bango ba fan nanga ba ozela live to sala na kan. Chantal. To sala live bien ko s'il te plaît. C'est na laksango to yo kana déjà na Karine. D'accord? Na laksango na live ya Karine, na laksaka acte de décès kaka c'est tout. J'ai plus de preuves voilà. À part acte de décès ou laksatuni. Et s'il était, yango lobi na laksa acte de décès non. La question. Na laksa tsunini alors. Non si ça va c'est pas sengi non? Non, problème exact. On dit acte de décès, c'est normal.
une ya personne. lobi na olaksango na live à Karine parce que Karine alelaki na nga to yokanaki déjà na ye. Est-ce que oui olaksango na live na nga. Je peux pas trahir Karine. Parce que la lobi kasi lobi to sala mona. Yo na Karine on ngana sengi ngana lobi te ko laksango awa grâce. Voilà, baya lobi na live lobi. Yoka ide nanga. Yoka ide nanga isika ni ezali. Ozo comprendre. Nazo raison. Yo na live na yo. Tete na singo laksa ati. OK, parce que ngamo pe na benza nango. Vous comprenez? Ngamo pe na nango. La biso to lubana RDDC ngamo pe na nango. Pourquoi pas que ngamo na la bina yebi na tiangote? Parce que au pesi autorisation en appel. Vous comprenez? Parce que ngana ngami ko respecter auto solo na mutu. Le problème c'est quoi? Tu dis ba congolais ndini ba raisonnement. Oye la bango RDDC, il y aura des gens au baroya ba lobaki no RDDC wana au salisiango. Parce que c'est l'informatique. Et ça, ils ont le mot. Ah, oh. Mais fallait pas les mettre ça bana kala na sala ngo. Attends, attends. Zana lobby. Bana na zaki na côté. Fallait pas les ça bana kala. Grâce, s'il te plaît. Wa mite mama pe. Alingaro mingi. Na bana lukango. Ah, grâce ça me passe pas. La grâce c'est là. Zela na masibi saide na ngesibi zaidi. Zana si c'est belé à grâce à le maramo pour il fallait poser ma question mais bon si que la kasi on la suite à one la suite na page c'est la grâce oh la suite à batindelinga lobby ah bon non ça c'est maloba ça la pisore lo mora ya suka mais non ça c'est maloba nazo raisonner étant que un Quinois nazo raisonner étant qu'un Congolais na ibine batambo na biso to raisonnaka. C'est-à-dire que au cours de la RDDC mobile qui obétit yango. C'est pour cela qu'il n'a pas tout ça. Mais la bango et le moroboui oyo et vous à la convaincant plus convaincant. Dans la RDDC non? Ah, na ya na RDDC hein. Mais image, mon image moroboui. Et au pena et vous ça là qui non avec des têtes qui batumo bazawana. O mutu sera tali à comprendre que non mutu oyo wana copier zate. Ah d'accord, OK. Basi là ya na live à Karine alors c'est bon. Na famille ya Grâce Mbizi. Ngana zanango. Mais na ko bimisa ngote. Mais ko lobi que non. Karine obenganga. Na lobi wana oni Karine obenga boye. Wana eza matière à Karine. To sauter makambu. Bafan nanga boya na yamba ekasi hey non question mon na grâce zela na pardon 2 secondes c'est là na lo bien pour na prometa ki Karine ndeto ça ki programme RDDC na ba image borozwango na live to ça na Karine na bité ko laksa awa na bité ko laksa awa ceux qui boye to ça live na tout na Karine yo opesa na yo annonce na yo na retourna Karine na butoyo to ko sala live journée ni jour to sala live demain ou après demain to ko sala live na Karine to ko laksa acte de décès to ko laksa pe biloko mususu na live à Karine a sunginga na matara oyo donc exclusivité wana nazo tikela ngo pa Karine même ngai nazo sala ngote eza exclusivité nde na lobaki na Karine que soki na silisi na koko yambanga na biloko ba preuve tout donc ce qui décès acte de décès boya na live à Karine voilà tout son. Est-ce que comprendre nga mama lobi qu'il a bien que nga na singu ngote na pesio ba idée dans sens qui tango qui na live ya Karine nego prometaki copine na yo ah ba copine le bobanga veut dire Kilelo c'est monté mama vesite Kilelo la grâce na Karine makara ebi mambo ya copine oyo nde ya Grâce Mbizi la copine na Karine ebo mama mabe makasi le dieu ya ta na vela non c'est la question moko Grâce pardon oui c'est là pardon et veut dire que toza 15 heures juste il y a États-Unis veut dire que il y a une formation et montre ils ont 1800 €. Veut dire que il faut rappeler natanga na formation voilà moi succès le question c'est que belé mais loko la Grâce azo amouye biso ya lobi na na camarade na ki lelo nyonso koloba makuna pas de souci faut qu'il peut vous permettre biso kuna to matato poser ba question te wana eza live moto matate kanga na Karine pas de souci to la kisi nani ba parce que Karine peut na ba vidéo musu azala ngo la kisite Karine na ba vidéo musu la kisinete donc bref la question na suka yango Grâce Mbizi to mona ki vidéo moko circula ki na toile
enterrement ya maman. Tomonaki famille moko pe bimaki ba na poto balobi wana eza dei na bango bakoki ko porter plainte parce que botie photo ya maman na bango image na bango ndenge baolela maman na bango avec honneur na ba photo oyo tomonaki ba publiaki balobi dei wana eza ya bino. D'accord, ba ke porter plainte. Kombo na ngai eza Mbizi Nyongi Armand de Grâce. Ba ke porter plainte wana poto ba ke porter plainte. Makama bongo na lobate s'il te plaît. Naza moi naza mayele te mais naza mutu moko voilà, na mayele te mais voilà, nga so oke na page na nga na lakisaki na tiaki programme te. Donc makamba batu eza na page na nga te. Yango wana omoni président succès. Oui. Pesa ma 1 minute. Omoni matanga mama ndenge banokende na bus na timbela ki ba congolais. Yo kana betelo lisolo. Na timbela ki ba congolais pourquoi? Nga na yebaki ke soki ba filmer na morgue bilongi ya batu. Na boule na bi congolais okosa. Botele longi na nga na morgue. Wana ezali ngai akosi na ko porter plainte. Ndeko na ngai omoni na kozwa Bible je mets le mot na la Bible. Ndeko na nga banoti na ba vidéo ba 2 minutes ba 3 minutes. Tu sais qu'est-ce que j'ai fait? Na réfléchi na bilongi batu tout na bilongi na sur vidéo à 3 minutes. Ya na komisi yango 5 secondes. Bazwa makolo batu. Pot de père Congolais yate elongi na ye batiena enterrement wana elongi na ngai kande ba olo bake programme batu balingi ba yela nga lisusu likambelinge benda na lisusu elingo koma lisusu makamu susu lokuta na timbela ki Congolais omonte na filmer ka makolo batu ba yena likambo te pona na tsena ka makolo batu place ba ko lobo elongi ya mutu ezala ikuna to yebi to moni noko na biso to moni mobala ser nanga ba monite na kati makolo na yena bango na makolo pour éviter je me suis protégé pour Congolais yeka ka ponde to moni président succès o moni minito nga na moni ba live ba te belé de to sola boye ba bimi ba maman Grâce Mbizi e belé ba bimi nana camarade à Grâce Mbizi muto aza camarade nanga akoya représenter te automatique na page nanga fona posta kaye il faut boye baye il faut natambola kanaye na staffa kanaye mais na minute oyo au moins matanga oyo et pesinga bobangi j'ai beaucoup réfléchi ozo comprendre na minute tellement ba lobela Grâce. Donc Grâce Mbizi minute na komi na banoko ebele mutu nyonso to mata na live ngai na kola na ye ngai na botama mama moko na ye mais Dieu merci président succès est-ce que boyoki ngana nde kwa Grâce Mbizi même père bamati est-ce que boyoki mutu amati ngana aleki na même père amati et wana da monité voilà donc c'est pour te dire que batu babimi ba maman na nga na réseaux sociaux batu babimi ba voisin nga na photo na yo nga na vidéo na yo nga no toyebana na posta yo donc makambe bimi ebele na matanga oyo na bi makambe za na mokili mais c'est pas grave naza star baloba star mutu nyonso to alinga asa nini adiembela nga minito naza mwana batu nyonso to naza mama ya batu nyonso tout je comprends parce que c'est de l'actualité bazo lever la Grâce Mbizi il faut batu ba gratter tout le monde doit gratter mais Grâce tout le monde doit gratter s'il te plaît makambozo le bana c'est comme si yo moko ye makambozo ozo sala parce que Grâce Mbizi a koufeli maman on a poto Grâce Mbizi a loué salle mais ba proche ne o ya poto Opo na ba vidéo na kala grâce au présentateur biso balé kino na baza na poto au présentateur biso petite sœur no soki nani Mbisi soki nani soki film Mbisi boy ngana na petite sœur te c'est là s'il te plaît na ba vidéo na moko boy tam so bosani te bon OK na poto c'est là pardon tika na sisa pardon OK alors on a vraiment tika na ngana makamute ngana poto na 5 frères ngamo ko pala mwasi ozala chroniqueur oyebi ndenge elekaka soki opose mutu question ya bongo te après voilà tikanga na sisa Grâce Mbizi ba proche na yo awa na poto bato ba okoma azaka na ba frère d'accord OK merci beaucoup voilà
nga moko mwana mwasi. Ok. Après Grace Mbisi ozana ba proche a na poto ba proche ngo banani ngana na ba proche mona na Facebook na ngana postaka ba proche non ozana ba tozana ba connaissance yo kasi na tuno maintenant au mona nga ba connaissance fona poster ba photo tambola ka toke na ba restaurant Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.